Mbote batata ba mama bandeko ba oyo nyonso balingaka sule baoba bambote la bino ebele nzamba lola apambola bino vraiment mikolo ebele toye kaka ndenge toyaka ndenge na yebisaka bino oyo akoti mbala liboso ngai simple kaka mwana mosala na bino la danoise en tout cas na ye vraiment tosolola na biso ndeka tolobaka bambote ebele bisika biso bizwi bino boboto bondeko na bandeko na biso ya catholique vraiment bayenge hein na bundu dia Congo na église ya MPV ya Longo ba shalom ebele na ba homme de Dieu ba respect hein le sako na ba chef coutumier na biso et puis tolongwe kuna vraiment topesi bandeko na biso ya ba musulman vraiment ba respect ebele hein ba salam alaikum vraiment bandeko nanga batata ba mama bandeko tozala bomoko hein vraiment bandeko na biso oyo nyonso ya Kivu Sud Kivu place nyonso ekozwa bino abari hein wana zali ndeko na bino amwasi ayaka ka liboso na bino pona to partager to lamsa ba conscience na biso hein vraiment ndeka tolobaka bangwashi na beta bandundu bambote na bino vraiment pe place eza bambote bangwashi na beta bandundu bambote vraiment sika ezubino bandeko na biso Équateur bambote ebele lo sako na bandeko na biso ya Équateur vraiment bozala toujours na esengo nzamba azali na contrôle et puis bandeko na biso kananga ya mbujimai bwetwabu bandeko na biso toza elongo on est ensemble nous litons ensemble et puis bandeko na biso bazai bandundu bakote nyonso bambote ebele nzamba lola amona bino ba bonsoir ba balobaka français ba bonjour hein ça dépend nini bokolanda la danoise wana ka eza ambiance na biso ya sous les baoba bo s'abonner ebele vraiment bo s'abonner ebele na chaîne na bino la danoise #1 ba merci na ba abonné nyonso o baza ko s'abonner nzamba mona bino vraiment esengo et Zwabino et pas Ezubino. Bande konanga, na lekisi moi 2 semaines, nazo sa ba vidéo te, c'était juste bota la kara mboka na biso, ezaki makambo mboka, tonde kotala na makambo mboka. Bon, tozongeli musala na biso, ye moko nzamba za na contrôle ya mboka na biso, totiki nyonso na maboko na ye, nzamba lola akomona, et puis ba oyo baza disponible pona kolandela makambo ekolo, balanda kaka biso nyonso tozaka na kati wana. Nzambe a sunga bino boyebi kande tamade ko yebisa bino mikolo ekomi tozotanga mingi ba commentaire ya batu lelo tozala de quoi to zongi siko na sujet ya sika onyoso elekaki eleki lelo toye na sujet ya sika lelo bokopesa ba commentaire na bino tokotanga yango toko partager yango toko décortiquer yango et puis toko kabola yango pe na baninga et ko sala malamu yango toye na sujet moko ya sika tozape na audio moko soki nzamba ko permettre tana biso po alisola le leza nango mulai makasi te na kotiela bino audio ya ndeko na biso mobali alobaki mama na tindi audio tia audio wana po na kopesa ba conseil na ba mama nyonso ba mama congolaise ba papa congolais boko yo kango boko découvrir kango tango na kotia audio ya ebele ya koloba ezate sans tarder to koti na sujet na biso lelo sujet na biso lelo eza mama na biso avandi awa na kati Angleterre na ville moko bino mo to tiango ka point d'interrogation mais aza na kati Angleterre abengaki alobaki la danoise na bengi o beta lisolo na ngai et puis na ba conseil na bino esunga mama penza azana besoin ba conseil na bino bandeko na biso to salisanaka to ya na mboka musika bamsu bazana famille te bamsu bazana ba parente lelo YouTube esunga ba conseil ndeka to pesanaka ekoma ko sunga ba mabota bamsu babota maka bazape mama bakufa l'air pe bamona la danoise balobi mama la danoise aye mama leki na biso aye na koyoka moi conseil na kozwa moi plus nanga ba oyo pe bazelaka ba finga bon la danoise yana pe de retour bo fingi kaka esalaka nango eloko te tosi to meseni mboka na biso eza bongo peuple congolais c'est un peuple oyo azana ba qualité nyonso ya mabene ya malamu donc toko bwakisa ba mafingologue te boza kaka bienvenue mama na biso alobi abengi alobi la danoise ngai nazaki na Kinshasa na botaki bana nanga misato mobali na ngai nzambe apambolaki ye ale ayaki
na Londres kovanda na Londres pardon na Londres eza na Londres teta na olobaka à Londres mais eza na Angleterre eza na mwa bali moko kuna libanda alobi l'air mobali na ngai ye asalika ndenge bato nyonso basalaka mpona koluka séjour akutanaka sikoyo na camarade na ye moko bapanda kotambola na ye bazosala baambiance na bango bakozwa basi donc basalika oyo bamibali basalaka ntango nano mare apalin ye te bino mo boyebi kaka bino bamibali bino mo boyebi makambo nini bosalaka soki yo moto oyaki liboso na poto otiki mwasi na kine okomona osala mwa baambiance obanda ozwazwa basi na yo mo bozosakana kaka na bango na sens ke soki mare apalin aye obwakisa bango donc mobali ne wana mpe ntango aye donc abandika alandeli badémarche na ye nzambe apambolaki ye azwi séjour na ye na kati Europe abandi sikoyo koluka ndenge nini akobengisa ndeko mwasi atikala kuna na bana misato ali azosaka badémarche entre temps ndeko mobali azalaki na copine na ye awa na Angleterre copine ya mundele azwaki fille moko boye ya mundele en tout cas baumele na fille wana bavanda bafille wana ta ba 3 ans bazalaka na bango entre temps ayebi peke mwasi ne na kin baosala badémarche bino mo boyebi ka ndenge ezwaka temps en tout cas mobali wana na mwasi ne baseseparaki en tout cas basaki ba 8 ans donc mobali wana ta azwa mikanda ta asala badémarche na bango bino mobika badémarche kuma ozwa temps basaki séparation poma ya 8 ans atikaka ye na zemi donc ti mwana botami mwana wana suka wana kusaki 8 ans ndesko bango bayaki na kati ya Angleterre pona ba rejoindre papa bana entre temps ye azaki na mwasi ya mundele me babotaki na mwasi wana mundele te zalaki na bango siko ntango mobali na ye amoni ke badémarche bandi kokende bien siko eza ke il faut mwasi aya akorejoindre ye abandi asala nini abanda sikoyo koboya mwasi ya mundele abandi sikoyo ye olie kaka aluka mwa baraison ubie mwa kaka bafaute te ye sikoyo alingi anyokola mwasi ya bata mundele soki baide mabe nini esalelaki tata wana soki mpe aza ne kaka botama na ye kaka ke aza aviolaka bato soki mpe ndenge nini yebisa camarade na ye ou camarade na nga ndenge eza wana omoni ke nga na bima na nga na petite oyo tosali ba 3 ans mais lokola mwasi na nga zoya tosali kaka kanai moko boye tobanda sikoyo kolala ye bozo comprendre kaka tobanda sikoyo kolala biso mibale mpona ntango akonyokwama akomonaki akokoka te akosala nini akokiba botalanga bandeko na nga quel bosoto donc oyo oyebi camarade no te soki abelaka soki aza na maladi nini mais ye ide ya monaki mpona banyokola mwasi ya mundele nde yango wana aye koyesa mwasi na mundele ono mondiki eza wana camarade na nga mpe omoni yaka moboya yaka parce que akomi siko kosala nde nini soki ayebi ke bakosala barapport na mwasi na mundele ali abengisi camarade na ye mwa alobi omoni camarade na nga mpe aza na se ye mpe azokaposa na yo omoni ndenge nini aconvoike mpena fille wana fille yango pa komo amonika moi te tellement lingaki abi en tout cas soko lingi na ote en tout cas nga na robaye na nga vraiment to kabwana moi so le quoi lelaki garçon wana oyebi ke andimi camarade na ye mona pa koti to soki ya sali ya les camarades na ye pa ye tournaye ekomi ka ndengwa tuko bakomi siko kosala ngodo mwana mwasi bata komi konyokwama komi koreklame pa mobali me ekomi nini na lingi na ngati abia soko lingi te kende na yo kasi ngape na sokanga yo te ko mwana mwasi wana nzoka nde ti bazosala ebongo ti mobali alobaka na ebongo parce que basolaka na anglais ye siko nzoka enregistra kango omona zo enregistrer ba conversation ndenge mobali azo koloba na ye soko boyi soko lingi camarade na nga leka sala yo te yeba okomona na koboya yo donc akomaki penza ko maltraiter mwana mwasi wana tina suka mwana mwasi wana penza kokaki te akeyisa ba parents na ye ayisi ba parents na bi ngo bomoni ya copain na nga ngala lingaka msuna kenda kolala epa na ye tala makombo ko mosala nga ba parents balobi non oyo akomi ko faire souffrir yo ya ye ko sakana ye mutaye na mboka na biso to yambi bango na mboka bato ba noir oyo bali ko sakana na biso akomona to lakisa ye il faut ko futo funda ye bande ko nanga mwasi kuna pe nzamba asunga te viser bimi bakambu nyonso penza bimi na adresse makambu nyonso akoya kokoma na ndako wa mwana mwasi wana ina ndako ya garçon wana oyebi ke ba mama batata bande kaka mwana mwasi wana
allez nzoka nde l'air kaka bakomo nyokola ye wana kaka papa asalaki déjà signe na telefone na ye mbala moko bambila baye bakwei na ndako wana kokoya bakwei baye bakangi garçon wana na camarade na ye donc ndenge bazodiscute ndenge bazolobana baye bambila bakweleli bango tant bakweleli bango wana déjà si babize mwana mwasi wana bango mibale mobali wana koti mwana garçon wana koti na suka garçon yango bandi koloba neti ko ba menace bambila baye bakwe baye bakangi bango ekomi viol parce que ya bande ko forcer na makasi ba memi garçon na prison bande kaka kosamba tout et puis moi ça na bakene hôpital ba soutirer ba sperme ba kuti penza ba sperme ya camarade na ya garçon na kati ya nzoto mwana mwasi wana entre temps mwana mwasi wana ba préparaki pe ba zui pe bazo sambisa bango mais bakangi bango bakangi penza bango ba tie bango na ba garde à vue wana après baye ba kosamba ba koti bango na prison na isolement allez mwana mwasi wana bango pe baye koya tant bango ba yé bazui pas avion na bango pa bazui ba visa na bango pe bakomi alela bakomi baye kokuta dossier wana baye kokuta dossier wana pe osala ke ba pesi pe mwa mwasi wana ndaku donc ba pesi ke kutu ndaku wana te oyo place mobali wana a viola ki fingwa na mwasi wana mundele te entre temps zaka na ye penza copine na ye so pe koloka ye soki pe nini ye bala moko bapesi mwa mwasi wana ndako mususu donc na séjour na bango lokwa bazoki deya mukanda à partir ya Kinshasa ti mwa mobali wana baye kokatela ye bakateli bango mibale na camarade na ye bakateli bango ba 9 ans de prison mwa mwasi wana vanda donc aya baye ndeko na ngai donc atikaki mobali 8 ans azaki na Kinshasa azwi chance baye akutani na mobali te parce que tant basala ba makambo wana ezwaki alobi ezwaki opepe ba 3 ans et demi avant bapesa bango siko accès ke akoki kokende balobi kutu bana bakoki kotala tata wana te baza criminel mais maman bapesaki accès après 3 ans et demi abandoki siko kotala mobali wana na prison mais ezaki te ka donc musika kaka donc bazopesa no mwata moka ya muke parce que bazo considérer penza criminel nde sikoyo ndeko mwasi alobi mama na vanda ti 9 ans baye kosiko baye komso non prison na esiko ezosila baobimisa ye mais bapesi ye ke akoki afo azala musika na bana mike mais lokwa botala kaka bana na ye bakoli oyo asuka yaki na 8 ans après 9 ans akomaki soki ba 17 ans mais yakoki ko donc bapekisaki pa koma pa mwasi wana te parce que mwana wana azalaki na mwa mineur sikoyo ake aluki ba adresse esika mususu ye donc mwasi wana soka lobi tango azongi yango azotuna lobi est-ce que mobali aboye a continuer ka kovanda na ye ou bien atika ye na makambo nyonso oyo ndenge mobali oyo apaselaki vi na ye po tango sikoyo akoma na prison nde mobasi azotuna ye makambo yango elekai ndenge nini mpo na pene ebandeli wana mwasi azocomprendre pa anglais te ntango aye kocomprendre basololi alobi nzoka nde parce que na batango wana nyonso mobali abandaki koloba ne vérité te ti mobali ntango aye kobima kota baprison nde mwasi atunaka ye kame eloko ni bakangela yo balobaka kaka viol me ngai nazocomprendre te baexplika yango mpe bien te nde mobali aye koexplike histoire ndenge nabeteli bino yango ndeko mwasi esaki ye mpenza nzoto malili epuis mwana wana ya mondele wana azalaki mwana moko ya moke donc ntango balingana wana mobali ne mwana wana azalaki kaka na ba 19 ans donc ti bakanga ye banyokola mwana mwasi ya bato mwana wana azalaki ya mondele azalaka na 21 ans mais wana ye deja tata wana akomaki na ba 37 ans mais tala azwa mwana bato moke ya mondele abandi konyokola ye donc mama wana alobi nga mpe sikoyo nakomi na bana oyo bakomi na baage wana ndenge ya nyokolaki mwana mwasi ya bato eske bandeko na ngai mpo na ye nde moto abengisaki biso na poto donc nalimbisa ye eske aza vraiment moto mpo balobi bato baviolaka wana ezala lokwa maladi eske ezalaki maladi na motu na ye ou bien ezalaki eloko nini en tout cas bandeko na nga bolekisa lisolo te bo partager lisolo lelo ekomeli mama na biso lobi pe kokomela yo
na kati ya ndako na mobali na yo lobi kuna pe ko kokumela pe mwana no mwasi solution ya nini yo koki kozwa donc to lekisaka biloko ya baninga te lokola kaka oyoki yango ka lokola lisaponge lokola théâtre te ntango moninga tuni pesa ide na yo etangama eyokana pe mokili mobimba esalaka esengo makasi. En tout cas, bandeko na nga nalingi bino mingi bo s'abonner ebele na Sous les Baobabs bo partager ba vidéo oyo ezoko sunga bandeko na biso ebele soki bozo ebate parce que tango yo pesi idée na yo tango yokani nzamba lola pe asepelaka pona osungi mutu moko wana ezalaki ndeko na bino mwasi la danoise yango wana sikoyo na tikeli bino boyoka audio oyo ya ndeko na biso mobali conseil oyo ya pesaki na ba mama na préféré na tchango ka na vidéo oyo bandeko na nga boza pete bino mo boye boza na se ya Sous les Baobabs moi compona vin compona coca pourquoi pas les chauds d'ayo ezalaka bien ozo lekisa na se ya Sous les Baobabs et pe ça rapenza bisengo ebele bandeko na nga bolanda na bokebi nyonso vidéo ya ndeko na biso mobali ekosala malamu et puis tokoya topesa bino bye bye nzamba lola mona bino bokata te vraiment ndeko na nga tia vidéo na biso yango oyo awa oyo moni yango tia wana bandeko na biso balanda conseil ndeko na biso mobali apesaki ekozala bien bolanda attentivement boza na se ya Sous les Baobabs à bientôt voilà bolanda on apesi bino mbote mingi parce que nazali ya bino ndeko nazali kati na bino totalaka biso nyonso émission Sous les Baobabs et alors vraiment l'idée maman la danoise azalaka vraiment na ba idée kitoko ba message moko vraiment ezalaka très important pour na vie na biso pe pour na kosangisa ekolo pe mpona kopesa mayele. En tout cas, eza na idée moko maman na biso apesaki ngai particulièrement j'avais aimé et j'avais appuyé. J'ai un peu travaillé na idée wana. Je voulais juste appuyer parce que idée ya maman apesaki eza ya babijou. Omoni ba mama na biso ya tango ya kala ba mama le toza kokola ba mama chaque maman na famille azalaki po boza mama ya valeur mwasi ya valeur to mobali ya valeur ezalaki mwasi avec kozana mwa bijou na ye bijou ezalaki te pona kaka ko se vanter ezalaki mbongo ezalaki eloko moko ezali kopesa mwasi valeur parce que mwasi soki azwi problème na ntango wana babanke ezali koaprete te babiloko ebele ezalaki kofonctionne te na côté ya finance mwasi azali koteka babijou na ye et puis à faire face na situation oyo ekokomela ye mais lelo tozomona lelo même na poto partout basi babwaki ide wana ya kosomba babijou bakoma koboma bambongo soit soki ozwi mbongo ozosala n'importe quoi ozoyeba nini okosalela mbongo na yo te et voilà tokoma komona bato mingi soki azwi problème au lieu à faire face vite na problème moi soit ake na banque a déficit mbongo na crédit okofuta crédit okomi kopota na crédit ou soit au pas moninga déficit avec intérêt, tu vois, et ça passe. Mais si vous avez un bijou, il y a valeur, il y a 1000 euros, 200 euros, 300 euros, 4000 euros, et qu'on aide dans la situation vite, parce que bijou, ils ont valeur inestimable, et bébagaté, et koufagaté, ils ont toujours une valeur. Ngale na yaka poto erreur na salaka na memaka la bijou na saka ba mwa ba chaînette ba banque ya or ebele na talika mode ngwa ya poto na bia non ça na ngoni na teka ka yango mais na teka yango vraiment cher je ne pensais même pas que na go zombongo wana ba bijou na biso ya po ya Congo za ka pure donc et pesaka mbongo ebele même moi je suis satisfait. Les mamans Sous les Baobabs za ikoloba na tunaka na bien tout cas maman oyo aza na raison parce que ce hôtel lelo basi balingaka lisusu kosomba bijou te basi balataka su bijou te basi bakomaka na babiloko moko ya pamba alati ya bwaki ebungi. Tu vois que lelo na monde lelo il faut pas toujours prendre les choses dans la légère ko critikaka
Il faut aussi savoir pourquoi Moninga Azokoloba Likambo, pour quelles circonstances Azoloba Yango. Vraiment, ça a été mon malin parce que ce qui n'a pas si bien que bijou et si là na Congo, maman balingi so quoi toi bijou te, beaucoup de manga été ezali parce que religion les na Congo ba religion ya ba groupe de réveil, les na Congo ba révélation et ya kaka si ba bijou. Au moni bijou et là mutu yankoi, bijou et là nyoka, bijou et ça kaboy, et puis okaka et ça kaboy. Les femmes et les hommes, les mariages, les femmes ont eu peur d'acheter des bijoux. Les femmes ont eu peur d'acheter des bijoux. Et comme qui ala ta bijoux terre tala mis sur ma baie, to moninga tala mis sur ma baie, to voisin tala mis sur ma baie, les petit à petit. Plaisir ya kolata bijou ya kosomba bijou ya s'économiser par rapport na bijou et silaki gouane silaki ezalaki religion parfois peut et comme même pauvreté katina bateau les femmes doivent commencer sans ressources basi ba comme sans valeur et appelé religion. Je pas dit que religion doit détruire mais religion peut ça source moko il y a exploitation humaine on va dire que baby ça culture il y a africain de bazaka ko sala ko bomba mbongo pe ko se protéger na ba bijoux na bango tuna ba biloko na bango ya valeur c'est un ezaki mon idée na ko partager on abino bande konangai toza vraiment ensemble toutefois ceux qui vraiment to idée moko to yoki to bana ko partager na bino ils sont vraiment très nécessaire to zonge la ba ka habitude wana ya kala ya kolata ya kosomba un peu de bijoux soko za na mbongo moko moni que vraiment mbongo yo na ko bebisa ngo pour rien nous sommes no mo bijoux na au bombi yango to lobi okoza na posa ya mbongo posa na ngo si la raté alors bijoux ça valeur moko inestimable et si la valeur te même quand bijoux sur les comme ya kala ils ont comme appelle la valeur alors c'est pour ça na bande konaye pour na quoi prier idée ya maman na biso oyo azali ko travailler pour la communauté na biso vraiment bo pesa ye makasi afin que ba idée na ye aza ko bimisa eza ko construire be mabota eza pe ko vandisa aza mama malamu tout qui vraiment je vous dis merci de m'avoir écouté et puis vraiment bonne continuité na koyoka sous les baobas et puis maman Somba bijou sombaka bijou zongela ba caractère wana ba bitidora ekosunga biso ekosunga mabota ekosunga pe yo moko je vous dis merci. Merci ndeko na biso mobali vraiment nzambe amona yo esika ozali ezali vraiment esengo makasi bandeko nanga wana ndeko na biso na ba commentaire apesaka kombo ya Zumba Fitness ba merci belé na audio na yo en tout cas bolanda conseil na ye bopesa ba commentaire na bino ekosala bien et puis bopesa pe ba commentaire na mama na biso oyo mobali aviolaki mwasi ya mundele ekosala pe malamu makasi wana ndeko na bino mwasi la danoise na lingi bino mingi courage bisika nyonso bezwi bino ba oyo nyonso bazali ya kolemba nzamba lola a fortifier bino la lutte continue tozalika ako continuer nzambe ako sunga biso ba love bisika bizwi bino en tout cas boti kala malamu wana la danoise tokutani kala mingi te tozongi susu na force en tout cas ba love bye bye.